Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ya bino ba peuple oyo bozali koluka vérité esika ezali yango wana tolobi na bino ete bolandaka Radio Zumel 1000 po ete Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ezali kobimisela bino ba vérité oyo okoki koyoka yango esika mosusu te kasi Radio Zumel 1000 epesi bino occasion po ete boyokaka nyonso oyo tobombeli bino na kati na masolo ya mokolo na mokolo. Ndeko mobali pe ndeko mwasi ebongi na bino koyokaka tango nyonso Radio Zumel 1000 pwede ezali radio oyo ezali kolongola bato kobanga pe kopesa ba information oyo ezali penza kati na bosolo yango wana ndeko koluka mosika te tala Radio Zumel 1000 ezali pene na yo yokaka Radio Zumel 1000 pwete ezali lokola vitamine B oyo ezali kokota na kati na nzoto na bino pe kopesa bino santé. Radio Zumel 1000 Radio ya vérité. Radio Zumel 1000 pour radio anezaka matata à partir ya suki ezaka suki na France mboka na Belgique na Allemagne Moto volcan qui yango ya bien Keba Ushindi, la solution graphique. bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda Radio Zumel 1000 bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona koprezente bino ba émission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo lelo ezali mokolo oyo tokolobela bino na oyo etali bongo Monsieur Ernest Luzubu oyo azali bongo petit frère ya Dudu Luzubu oyo asila kotika biso pe a son âme. Lelo tokolobela ye po tomoni ba makanisi ya kitoko oyo asili kozwa pona mboka na biso pe lelo tokolobela yango pona kotalisa eloko nini penza Monsieur Ernest Luzubu akanisi ya malamu pona mboka na biso. Bandeko tango nyonso tu tolobaka awa na nzela ya Radio Zumel 1000 tango biso bato oyo tozwi chance ya koniata bamboka oyo ya mindele ebongi toyaka kate na ba distraction oyo ndenge toutaka nango na bamboka toye awa tozali kaka koreve alors que makambo ebele ezali ya kosala to ya koapprendre po tokende pe kopesa implice na mboka na biso. Ezali na bato mosusu bandeko bango bakanisi kokoma na poto ezali signification oyo ke lokolo komi na poto babengi o mwana poto esili ovandi te. Ozali na devoir monene, devoir wana ezali pe po na mboka na yo la République démocratique du Congo. Ndenge bokomona na émission oyo tokolobela ba œuvre ya kitoko oyo Monsieur Ernest Luzubu ndenge nini azwi pona mboka na biso Congo pe ba œuvre oyo asi asali kuna pe esili nanu te azali kaka na ba ide ya mingi oyo alingi ya pesa ya mingi na mboka na biso. Bandeko tango tozalaki komona mama Olive Lembe azalaki kosala ba action ya kitoko na mboka na biso. Mama Olive Lembe alobaki boye alobaki ba action oyo nga naza kosala soki bazali ko filmer yango
ezali nazali kosala bongo te mpo na milakisa. Mais soki bazali kofilme yango mpo na kolakisa na bato ezali mpe mpo na bakongole mosusu bayeba eloko nini bakoki kosala mpo na mboka na bango. Yango wana maloba wana ekendeki na mai te. Tala Monsieur Ernest Luzubu lelo azwi makanisi oyo Mama Olive Lemba lobaki mpo na bapeple congolais ye pe alobi il faut asala yango na kati na mboka. Yango wana bandeko ba bolingo Monsieur Ernest Luzubu makanisi ya kitoko azwi mpo na mboka. Ebongi malamu ba congolais botelema mpo na tokoka kosunga mboka. Kosunga mboka ezali kaka te oye liboso ya kamera bandi koganga kofinga bakonzi ya mboka te. Wana osungi mboka te. Kosunga mboka elingi koloba te ke oye liboso ya kamera okomi koloba ete yo moto oyo ozali kobunda mpo na Congo pe obandi kobeta bato te. Wana ezali kosunga mboka te. Kosunga mboka ezali moto ya ye na poto azwi mayele akomi kokanisa eloko nini na kokende kopesa na mboka na ngai implis onga na zwi epai ya bamindele na kende pe kopesa yango na mboka na ngai ndenge tomoni Monsieur Ernest Luzubu asili kozwa makanisi ya malamu pe akei kopesa yango na mboka na biso. Azali kutu nanu na ebandeli nanu akomi te me azali kobunda po ete projet na ye oya malamu azali nango mpo na mboka ekomati na suka pe emata likolo bato nyonso tu balanda yango. Yango wana bandeko ba bolingo tolobaka tango nyonso tu na Radio Zumel 1000 biso ba congolais oyo tozali na poto tosala makasi poto apprendre mingi tolinga pe kosintegre pona koyeba pe eloko nini batu oyo bamindele basalaka po lelo bamboka na bango e marché. Ezali na bakongole mingi baye na poto baza ko rêver. Bakongole mingi baye na poto soko vandi na oza ko solola na ye oza ko mona penza te ke eloko oyo eza ko lakisa ke moto avandi na poto. Makanisi kaka ondire moto avandi na mboka na ba village. Lelo bato mingi balobaka bamindele bayaki na Congo bayibi biso basali boye ba exploiter biso mais mondele tango akomaki na Congo po azwa penza makasi ya ko exploiter biso ezalaki nini eloko ya liboso asintegraki akomi kokota kota bisika nyonso tu meme ya bakisi ya batu mwindu banganga ya batu mwindu akomi meme kokota ti kuna po ayeba eloko nini bato basalaka kisi nini basalaka po epesa boye akomi koluka meme ayeba mingi mondele jusqu'à ce que mondele tango apprendre ayebi meme babikeko oyo ezalaka lokola pouvoir ya bakoko basilaki kozwa yango bamimi yango awa po nini bayibi mayele ya bakoko oyo babandaki kosalela tango ya kala. Me bino bandeko na biso bakongolo boye awa oyo bogangaka ke bamindele bayiba biso bamayele bamindele bayaka na mbuka na biso basali boye me loko nini ezangi bino pe boye awa bo s'intégrer bo kota na kati na bamakambo na bango bo zwa mayele na bango bokende kopesa na mbuka me botikali kaka bato ya koloba kovova. Monsieur Ernest Luzubu aye na poto atali ndenge nini bamindele bazali kosunga bandeko na bango ndenge nini bazali kosala po ete makambo evolue na mboka na bango ye pa lobi non impliso onga nazwi il faut nakita na Congo po na nakende kopesa makanisi na ngai o nazali na yango po ete peuple congolais pe a bénéficier mboka na ngai e bénéficier na yango. Voilà bato tozali koluka na kati na communauté na biso nde bato ya boye. Tolingi te bato oyo bazali koyela biso na bamakelele zanga tina kovova me action ya malunga ezali te. Bozali kogangela bato kosala makelela me tango bakozwa bino batie bino liboso ya kamera babandi kotuna bino ba question okomona oyoki na mawa olobi me bato yo bavandi na poto to bavandi na ba village.
Yangana tolobaka ba Congolais, il faut que sala makasi na bo sala makasi pour ete bo s'intégrer. Intégration ezali nécessaire. Bandeko, tokotalisa bino susu eloko moko ya bote tozonga na masolo ya Monsieur Ernest Luzubu wana ezali kaka mpona kopesa baexemple kolamusa bapeuple congolais na pongi balala pongi te baluka ndenge nini bakoki kopesa impisi na mboka ndenge tomoni Monsieur Ernest Luzubu azali kosala mpona mboka. Yango wana tokosenga pe na bandeko misusu bakongolais bolamuka na pongi. Toyaki awa na poto mpona kolala pongi te, toyaki awa na poto mpona badistraction te, mais toyaki awa mpona koluka mayele tozwa implice tokende pe kopesa na mboka na biso. Lelo komona bato mosusu bakomi ete nga na kokomela kibompaka te awa na poto. Oui, okokoma kibompaka te awa na poto toboyi te. Yo wana oza kolela. Mais soki batuni yo depe oyaki na poto, eloko nini ozwi po ete okende kopesa na mboka po lingi ete kibompaka na yo okende kosilisela yango na mboka, okomona ke eloko te. Mais soki ozwi meme mwa eloko ya malongo koki kopesa na mboka, ezali fier po na mboka na biso. Yango wana na tozali kosenga na ba Congolais tolamuka na pongi ndenge tozali komona Monsieur Ernest Luzubu azali moto aye na poto avandaki pamba te, azwi mayele yango wana ake kopesa na mboka. Akokisi meme maloba oyo mama Olive Lembe alobaka tango nyonso, soki nga naza kosala boye ezali mpona lakisa na bakongolais mosusu bango pe bakoki kosala lokola ngai. Voilà exemple oyo Monsieur Ernest Luzubu azwi kaka maloba ya mama Olive Lembe alobi non, il faut nakende pe kopesa impisi na mboka. Bato ya kosoutenir nde bato lokola ba Monsieur Ernest Luzubu. Ezali ba idée ya malamu oyo bango bazali komema na mboka. Bato mingi baye na poto awa kaka ba distraction, kobeta ba masolo, kotelema na ba Château Rouge, kotelema na ba matonge, masolo ezanga tina, o moto boya lobaki, o basalaki boye ba masolo ezanga tina, alors que tozali na ba devoir minene oyo ebongi to zwa na kati na Europe awa poto kende kopesa na mboka. Tozali bato oyo tokoki kozala kaka na kati na kidiba te, distraction eleki ya trop. Ebongi malamu biso ba Congolais to lamuka. Ebongi malamu biso ba Congolais to telema. Po tozwa nanu bozoba oyo tozali na yango tobwaka na pembeni. Tango tokomi na poto, ebongi malamu to luka pe koyiba mayele ya bamindelo bazali kosala po ete mboka na bango ese développer, biso pe tokende kopesa kuna na mboka na biso po ete etombwama. Tozala kaka ba spectateur te na kati na ba masolo ya ba mboka na biso. Ezali kaka soki bomoni kaka ale ba che photo moko obotala Luanda, ale bino wana nyoso bokomota botala Luanda kutu kitoko koleka Congo. Soki ba che photo moko bien ya mboka boye botala mboka boye mboko eleki kutu Congo, alors que yo moko na kati ya poto ozo sala rien, oza na devoir munene o ko apprendre kozwa mayele po tokende kopesa na mboka na yo. Movandi na poto kaka ba distraction, botala mboka boye leki Congo, botala mboka boye leki. Ezali ba distraction ndeko. Ezali ba distraction. Parce que œuvre oyo Monsieur Ernest Luzubu abandi po na mboka na biso. Ezali œuvre moko soki lelo oyo Nzambe atie loboko na banzi Congo na biso wana bato bakokamwa. Ndeko soki olingi olanda masolo oyo tina suka oyeba suite na yango, kende kokota na www.zoomel1000.net. Na zongeli lisusu www.zoomel1000.net. Kuna nde okokende kokweya na site monene ya radio na biso pe okozwa masolo nyonso oyo okoyeba ndenge nini suite ya masolo oyo ekendeki pe esukaki. Na banzi toyokani malamu. Merci.